na émission wana. Parce que Ferré azaki na rage ya makambo elekelaka ye. Il y avait beaucoup de choses où il est cas autour de l'émission wana. Donc tokoko nima yango mona biso nous les fanatiques de Ferré tokoko kluer te pour na émission wana. Non, nous on va le soutenir. Bato mosusu soki baroya kolobaki afingaki. Là c'est pas notre problème. Mais sauf Ferré Gola, il avait bien raison de répliquer Nelo Rwane Komela. J'ai d'esprit. Juste une question. Basalaka nini pour que a démarré, et puis c'est Kanda a commencé na pona ya ko sala émission. Déjà makambo ya Kofi, bazaka na ba problème na Kofi Olomide. To mona Kofi a vu musicien, ya Ferré, akene na télévision s'il vous plaît. Bazo finga Ferré Kofi afandwana, bazo traiter azo meladiamba, azabwe pechwana Shikito. Bazo pese ba kombo Kofi azo tindaye. Ferré yebi auta ba maison wana. Et bon on a part ya Fali Poupa, Isaïki. Wana kutu eloko amuke na pesi, mais il y avait encore plus de choses. Yango Ferré ye moko ya ko répondre, abinga na mona wenge na répondre, loko zoti na mutona nga mona répondre nga moko. O les cas à côté à Fali, il y avait aussi des choses où les caca au babana ko taxé Ferré, au moins aza vision te, au moins aza beaucoup de choses. Yango pe Ferré lobby, pourquoi zo se coller nanga, ba polémique, abana répondre na ba polémique ko bana ko leka na moma wana. Non, mais yango te au finga muninga ba kombo o afinga moi je peux pas répéter ça. Non nzungu bango pe ba pesa ka ba kombo na moma wana. Yango ye pas. Attends, voilà. Là, par exemple, pour la Kofi Olomide, je comprends hein, qu'on me m'a comment s'appelle l'artiste, comment s'appelle Abwaka na disque animateur wana. Ouais, Shikito, merci beaucoup jamais. Et Shikito, comme m'a une émission ça je comprends, mais pour Fali Poupa, ça là est ni vraiment pour que Asilikelae lolenge est na. Bon, tourisme peut-être prochaine fois, tourisme encore plus en détail. Mais Shikito qui découvre voilà. Par rapport à Gouverne Gaulois. Non, c'est pas que tozo bimisa faire neti a yebi maramazo sala. Non, biso tozo déplorer que ba jeune on a bas à l'effacer. Mais ba Gouverne Gaulois, il se permet au sala ba maramususu au faire atina bangote. Yango zo mona ke tango ake ko sa ba dérapage na télévision. Bah interpeller qui vite faire bande de kasu pour ça l'émission te yango yemo azo se présenter en tant que fanatique ko lobake ngai naza na nga fanatique ba jiraka nga na bureau te nga na dépendaka na nga na Ferré neti nga pe no dépendre na Ferré mais le but que na sala ke pas Ferré ndenge Gouverne Gaulois lobi nga na défendaka na ba fanatique na Ferré Gaulois neti nga nazo dépendre pe na Ferré. Très bien. Peut-être Ndekonayo peut Gaulois répondre. On répondre par rapport à la question là. Fali Poupa la fait quoi pour que Fergola Asilika à sa l'émission, na 4 émission a finga pe Fali Poupa alors que Fali Poupa n'a évité à sur ça quelque chose. Mbote na batunus bolanda biso. Je pense que Ndekonanga j'ai d'esprit à répondre. Mais le repéso ben et moi mouké ça qui fanatisme quoi. Et le quoi nazo sengo zo délivrance nangwe ozala subir. Parce que nga la talaki parcours wana na beti kaliki na luka place oyo Fali à l'époque les aki maramba vision te. Maluba ba vision oyo eye après ba dynastie ao. Soki nazo ko sabatu batu bazawana ba ko contredire nga. Tawana ezaki maramba vision te tawana ezaki nango normal. Alors, pour Nangaï, je pense que tant qu'on répondre Kofi Olomide, fallait répondre sur ce mot que moi, on a épousé et ça la moi passe. Na sens wana. Mais na lou qui na ye ba époque wana est-ce que ba qui na ni bo, ba ça qui na ba polémique normal. Mais pour na ekomisa papa revêti na niveau wana, na biloko wana bimisa ki wana. Na lou qui cause nango na lou ka penja cause nango na ye ba pourquoi bimisa ki kombo ya ndeko o ba ça qui na polémique à l'époque wana zo préciser bien. Na mona ngote po na ngai o nga na sala ki analyse pa na ngamoko eza achuba ki Kofi
fallait atiu basusu fali po esala kofi mwa passe. Mais en réalité tous à la claire na mona ki place au fali avandi na plateau alobake ya zaboui ye pe a qualifié na ba catégorie moko boy. Nenge papa Hervé asalaki non. Mais na yebi que erreur eza humaine quand on a battu sala ba erreur. Mais erreur à niveau wana, je pense que c'est loko oya regretta nango mingi na limite que tia ko kufa osala kango susu. J'ai d'esprit longola moi qui fanatisme o lo bakitoko. Mais loko so benda yo moi qui gladiateur wana bomi latisa so bo sala impact nango so bo simela ngo kisi wapi yango ndezo benda moi muke. Merci. Très bien, merci beaucoup. On va avancer. Toujours à béret rouge. Et c'est très important. Merci de nous clarifier, en tout cas, sur cette question. Parce que Batebele n'a pas comprendre pourquoi Ferregola a réagi pour Fali Poupa. Et moi-même, personnellement, n'a fouillé ma émission avant, mais je n'ai jamais trouvé Esikamoko Oyo. Fali Poupa à l'obéla Ferregola Mabemoko Songolo Pakala. Je n'ai jamais vu. Mais na kamwa na nini wana bon. Tuzongeli yango, tokoya nango peut-être na prochain jour ou ça la biso bien. Béret rouge toujours kayo pour que toujours DJ. Bonjour Nzungu. Bonjour maman. Bonjour Nzungu, bonjour Bandikono Sobazana Papa Thierry. Nzungu, pour commencer pardon nana lo bangana de makaba golwa. So ba na événement, surtout ba mon événement o e kanga mabona kingo. Yango moni ba komi na mwa malobake bango ba na poème na nani ote na mutu moko te. Yango moni malobani za bon so ba na événement e ken la bon mobulu ba na poème na mutu te. Mais ba koja kanga inventé. Nga na lo balikambo ya na tuna question na likambo ya gouve. Gouve za mutu te. Mais quand Gou va se permettre de vendre dans l'émission, il y a un colobake, n'engeza boye, moutou mon côté, à kende sous concert à moutou sous. Moutou tabima kolobane ke Gouve, mouta peso drôle au bablo koana, azate. Non, personne n'a corjaï. Personne n'a corjaï. Babi ke Gouve, a sa rakunate. Maintenant, qui tonton a biso abaki ke, Gouve a sali presque 2 mois. Azaye ko les questions na bémission par rapport à propos bémisaka na mort ya moi si Thierry Orly je crois qu'il est kati affaire o akufaki tant moi si na wana tant akufaki émission gouvernement ko sala ndeko papa lobi ke asaki 2 mois za le kati pour suspendre mutu ou bien pour payer punition il faut ou azala quelqu'un na kati ya masolo kana lo ingete Guy merci. Si quand la première, de quel droit va suspendre qui est dans mon toit ça va pas la binoté. Deuxième chose, n'a tout n'a parce que dans mon déjeuner, parce que c'est pardon, dans le trésor, c'est le moment où le bien l'ini soutien à se concentrer dans la politique. Tolai tolamuki trésor à zonga bandolo. Tolai tolamuki trésor à qui gauche à qui droite. C'est quoi les lots au qui sous-que à zonga poste, ce que la zonga na poste, ce qui pas comme nanio. Bah non ça rabina mon dernier cas y a moi ya ceux qui t'a vendu à nos sebino ou bien il faut pas passer communiquer de tout le monde à la page moroboeke pour le moment ceux qui ont l'information ceux qui ont telle personne abîmée c'est qu'abîmée n'a pas vraiment un mouvement pour ne pas à laquelle staff alors bah pour aller à faire parce que Zaki Nakala moi j'ai le droit de parler parce que j'aime faire mutana to pexangaiti à continuer à zobima à propos de ça ko sa mikolo ça pour aller à faire ou pour azur pena mikolo ce go grand pena comme il se doit et pourquoi pas bien passer bino ba information dans ma page comme ça au moins mutale kana plateau te à se tromper à ba ba propos na ka entre bango na bango na habité ceux qui n'a formulé question na malamu donc des questions na ngeza yango wana ya gouve d'accord répondre place ya gouve merci beaucoup maman merci Ndjungu merci Kita très bien bon Bandeko tout répondre maman et au la bien s'il vous plaît après comme ça toujours à DJ Fa. On a répondu à place à Gouve, pardon. Je pense que ma question monsieur posée mais à son amoni j'ai d'esprit na moni question rekota on a un gladiateur apé sa ngango. Oya kinenga gladiateur ya zwarango. Et pour moi
question mama euti claire. Alobi mutu oya salaka na orchestre te à cause de suspension te, n'est-ce pas? À cause de suspension te. Ce qui mutu comme de suspension c'est qu'à salaka. Moi je le confirme na lelo que gouverne à salaka na jet set. Pona nini jamais ngana zai soto lobi ke tozana ndenge moko na ye. Jamais ya kovana na plateau aloba ke maloba na ngai maloba ya fere. En plus, koloba mabiloko mususu ozoloba ozo affirmer net leader atinda kayo. Wana oza sou fanatique te se ko komi biro na ye. Parce que quand on lobi ba lobi koza fanatique tozana ba mon o tokozala peser na ngotan to bimisa ba phrase. Na yebi ke likambo na oloba e ko choquer batute. Likambo na oloba faire ete mutatindinga. Ngai nde 16 na ekoloba. Mais soko komi koloba ke maloba na nga eza ya faire. Nena lobi boy et outi boy. C'est que osa cirque, osa petit, c'est-à-dire na kati ya ba orchestre o ya Congo, bazana ba petit musu asala kana, eza na kola na ba compagnie ya njongo. Mutu asana contraté, mais asala kana compagnie. Osa compagnie image yango, ana contraté, ba benga ngoni ni papa chéri sunganga bino bosala déjà Calavier. C'est-à-dire asala kana compagnie te. Et asala kana compagnie mais asana contraté. Ba benga bango ni ba journalier. Ba journalier quoi. Ça dit yé pas na yé je confirme na lelo na maloba nyos oya loba na nenga uti na répondre na bité so azaki na matanga lobi que je suis dans les retours. Et lingolo ba ke bazongi siye à part ba journalier ba bénévole pe bazala. Nyos wana njungu ba kombo ese belé ba benga bango. Alors pour na ngai je confirme que soit maman uti clair wana ko to ko bimisango ki gladiateur te. Pona muto o asala kate asala kuna ta reçoit punition te. Pona ngai je confirme que asala kuna. Et pona kotalisa jara bato ndengo wana bon njuku nakataka wana pour so pesinga maloba na ofongama. Très bien, merci beaucoup. Toujours kasi DJ Fa, bonjour à toi. Toujours ka DJ. Ouais, bonjour encore Nzungu. Et là on a ligné le bezabo. Nazoko m'adresser beaucoup plus na ba golo ou bazo répondre na ba question jeu d'esprit et puis strict avant de répondre p go la 16 et jeu d'esprit strict jeu d'esprit histoire na yo pardon na le bibo s'il vous plaît toujours ka pour la émission papa non mais njungu yebisa ye adundé akolo ba otanga bato baza na panel papa tango za na panel otanga ye asisko loba makambu na na yebi pourquoi na loba makambu. J'ai l'esprit ndeko. Zala wana papa, zala wana. Foza na mutema. Non, tu es sur hôpital au matani. Zala wana. OK. Toi qui dis naza sou papa na oti na comme kurutu. Ndeko nanga j'ai d'esprit. Omoni na ba live bu loko ya banzungu. Avant ya ko accepter quelque chose, avant ya ko accepter ko ya ko répondre na ba question ou etali ba goulois parce que image artiste eza place wana. Moi je préfère que ozala na belema et puis on se préparer vraiment en conséquent. Parce que nazolanda ba bloko mususu zoloba ngai nzungu pe to soleil nae a proposé ngai, je l'avais répondu. Je ne pouvais pas le faire. Tu vois, ils ont moins qu'à qu'ils répondre, mais il y a pas que place où ils répondre. DJ Fa. Je t'avais demandé que on explique ce qui se passe. Au lobaki oyebi et l'autre côté. Ouais, c'est ce que voilà. j'ai répondu. Voilà. Ndeko bourgeois, quand même micro s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au lobaki nanga oyebi et l'autre côté. Voilà. C'était pour ne pas exposer problème parce que moi je suis donc kosaki na oyebaki na yo kosaki ko voilà na ça oyebi que le côté ça bambe ndeko na ngai papa la ngai tika na silsa lo ça mabe mais ba le kota voilà c'est que makambu yo loba awa to kozonga na ba pincer les belé to fungola mato et bien na ba lo que to vérifiera tout ce que yo dit ba parce que so des choses bimisi lokuta moko nyonso olinga na nsima ekozala lokuta tika na avancer eza vraiment lokuta te mais eza politique donc c'est une manière ya ko protéger orchestre, c'est une manière ya protéger palais parce que je ne pouvais pas venir exposer le problème tant que et zoamina nos solutions te
Donc ils en ont à l'interne na quoi exposer te surtout que naza vraiment te habilité à obimso biloko wana. C'est pourquoi je me suis réservé. Et on peut dans ça ne connaanga jeu d'esprit. Ba question ba poser aux akaka obligé te à répondre même eloko oyo maîtriser te. Donc c'est un peu ça parce que na mona ki ba makambo mama Rita poser ba question te belé ba poser ba question la façon dont tu réponds ça montre que aux allo na belémé belé mais tu veux seulement répondre. Donc c'est pourquoi je te rappelle que ceux qui ont une question moboué ou qui osent maîtriser na yo bien te nzungu eza cachoté oza pe na tribunal te okoza na manière moboué ya koloba rapport que na respect ya muto a poser aux questions. Et puis de 2 goals à 16 nazo ebate nazo comprendre te. Pourquoi tu as toujours l'habitude ya quoi attaquer c'est comme si c'est toi qui connais beaucoup plus que les autres. Ndeko afandi azo répondre tant qu'il y est peut-être à quoi échapper question moroboué et cela ne veut pas dire que aza yuma ayebi pourquoi azo répondre na ba manière wana ne dit pas seulement que non yozo banga yozo c'est là qui fanatisme non c'est là qui fanatisme et puis c'est tout à fait normal ce que zalaki ki aza na live o ya famille a parler ya ba goulois bakoto kuna ne pena to fungwa maka parce que toujours reprocher batu oyo baza tout autour ya artiste mais ici net ngabo na mesana beaucoup plus koya ko rencontrer donc ko sala débat sujet mobo o ezota la biso tout o ezota la pena interne te parler. C'est quoi la différence tant aux na live na yo na parler na live ya nzungu? Live na biso ya parler na ebiki biso tout toza bagolo tous partager même avis. Donc bon to partager tout même avis mais tous biso nyonso famille moko. Donc s'il y a un problème soit ceux qui ont des défauts moi to beti li solo entre nous et puis ça passe. Mais ici il y a le warrior pour warrior avoir beto lo maboko so le belo comment boué oyo peut-être et kokiko qui te s'appelle artiste na ndenge moko boye ba benyo a yosa sincère tu vois warrior au sepela na te soki beti pena minduki ndeto betara pena minduki pena papa donc c'est tout à fait différent on a ba live na biso ba gola to fungwa maso mais non artiste au musicien au agafa qui est tout le bélier DG nani boya sala ki boye tout le bélier ça passe normal mais c'est pas ici qui n'a quoi robeta li solo ba masolo ki non mutu boya sali boye mais loka ngala loba que ça soit trésor congolo que ça soit pecho na gouv le gaulois neti ngai boye mutu moko intéressera ngai azade. Donc basala ka mam na bango ba base na bango ba lukaka ba bien ba intérêt privé na bango et alors que moi je ne peux pas me poumoner pour na beta li solo soki ya trésor to li solo ya gouve parce que entre bango na bango mutu na mutu azo l'intérêt na mutu azo la poste mutu la lipa na kwanga na acha na poche. Donc je ne peux pas venir ici ou soit je ne peux pas rester attendre à live na ngai mo ba no robeta li solo ki trésor kongola sali buto azabu o gouve le gola sali azabu donc ngai na beta kama solo anate. Donc c'est pourquoi pour finir na bando ebisa gunani gola 16 tant obi ke na gouve le gaulois asala kana na jet set mais gouve le gaulois na yo to saka presque ndenge moko so bi ka sala pina na kati ya bureau ebisa nga poste na ezani. C'est quoi la lobby qui a ça dans le bureau? C'est l'eau. Lobby ni bandela kasi. Homoni. Pour peut-être na comprendre été. Ngala senga ka. Albi pas. Jungo moni. Son interlocuteur na yo azoloba. Vraiment faut l'écouter. Moni ne ba mimela nga tango njungu. Na yo qui est très bien on a Oyo qui bien te. Omoni nemba ke na bandela kasi ndemo lo banda ka boye omona ka gola sesa loba ki boye njo ayoki nga bien te Seigneur Jésus Marie Madeleine osomona merci bon si te possible biso na petit o bandela peut-être olianga taponga na chité na ngai na yoki tango nani jet d'esprit aloba kike ouvre les gaulois aza bureau ya vérité asala kapa vérité yo oyaki pona ko contredire ye bon lokwa yo oboy non que le bé bon c'est pas grave mais na place wana contredisa qui lui qui non tango zo tuna banzungu ba terme ba journalier na ba terme bima qui je ne sais pas c'était par rapport à quoi et c'est pourquoi je te dis que ngai sou na bandeli oké ouvre le gaulois
na bureau ya fere azate asalaka na bureau ya fere te. Pourquoi apesa suspension? Apesa suspension. Est-ce que nakoki ko répondre yo ndengi ndeko Angelo, zela tana s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et donc ceux qui va permettre de ces suspensions parce que non chité. Ceux qui va pesa qui gouvre le Gaulois suspension c'est parce que alekaka na ba émission au nom ya fere gola. Donc asalaka na bénévolant ndenge nzunga tsoluba. Asalaka bénévolat, non, c'est pas quelqu'un qui est engagé dans le bureau et orchestre et jet set pour pas faire rigola. Mais tant que vous ozo leka na combo ya mutu, c'est tout à fait normal de suspendre parce que bako kango parce que ozo leka au nom ya mutu moko ou même sur ça la bénévolant. Mais tu parles de quelqu'un réputation est membre nuance faisant Angers, bako ko interdire yo pour dire bon. Malgré que vous êtes fanatique, ata babiso buitu le karabu toujours bana combo ya faire rigola. So ikoto mo bo ebeti mabe, obi ki bako pe poursuivre yo parce que tu parles au nom. Ya mona oto ça PG d'esprit awa. Tant on veut répondre à ma question mon sousou, il faut être vraiment trop sage. Merci beaucoup. Merci. Papa Thierry, bonjour à toi. Jungo, pardon, son encore le bélo moi avant c'est papa. Pardon. Vas-y. Omoni ndekwa lobi njungu ndekwa lobi atali loba oyo uti na cerveau na ye abimisi yango te mais aye kaka nokola ne ba condamner ki Jésus Christ azo condamner o moko ebimi kati na ye abimisi yango te. Est-ce que vous comprenez? Ngai tangu na ye kolobela na jeu d'esprit. Papa Ken, pardon micro papa. Tangu nga na ye koloba jeu d'esprit toyebani aza muto salaka ne ba blague na ye yenda landi nga bien te nga salaka ba blague na mutu nyoso te. Jeu d'esprit aza o ba toyebani na yebisi jeu d'esprit zo kende trop ki gladiateur pona nini a répondre nga te yonde oza porter parole à jeu d'esprit faut ya ko répondre nga kutu na kanisa ki tangu ye koloba okoloba makambo euti na cerveau na yo bimisi mayele na yo mais yo oye ozomona eza lokola sango a une église ozomona bandeko mokonzi azala na bino boyele kaka non nga ntango nalobi makambo ya gouvele Gaulois nalobi ke njungu jamais mutu azwa suspension soki asalaka na kompani wana te nalobi pe bien aza na contrat te mais njungu bato bazalaka na contrat te babengaka bango banani n'est-ce pas? Bobani kolukelanga ba kombo boyeka bomemelaka kombo na nga mabe tanto aussi saka bonjungu botambola bosala ba réunion nga naza invité principal te eza jeu d'esprit invitaki ngai gola 16h changa mwa poa malgré naza na badei na ngai na kotia penja poa mingi te mais namoni DJ Faza wana na chapeau alati fa chaye poa mais mutango fala chaye poa ao chaye poa te na Yesu siko bakene kulusu Pas d'attaque personnelle, pas d'attaque personnelle. Pardon. Aye ko bakene kulusu mais abimisi ba ide na yete nyonso lobi ya noko la pasteur alie biso ta église mais ozela mabonja. Oso comprendre. Bino bolingi to kumba makambo na sentiment. Tant les choses sont kende bien te to lobate. Après tant biso to koloba yango njungu atunio awa. Na yo oloba na live kuna botonga orchestre. Na yo batuno ba question na njungu différence nini ezao. Ba audio ezoleka awa ya jo alobi ke ba bie ezoteka mate. Alobaki yango na njungu. Alobaki yango na live na bango me audio ezotambola. Bolingi njungu nakita pardon pour ça na continuer bato live e kata. Sogo kiti senga komi ku na za su papa te. Na za ne bembeti na za na kote na WhatsApp. Toka ko kiti nga na za su papa na yote na komi kulutu. Zambe na ngai. Kanga micro papa zala na noana muke parce que ba répondre yo. Papa Thierry parce que ça va partir mal. To yebi ndenge famille na biso ba bolo ezalaka. S'il vous plaît papa Thierry, s'il vous permet. En fait, ngana répondre à Ndeko. Dis 10 fois. Écoute. Moto Aza fanatique, c'est quelqu'un de libéral. D'esprit. Ou à quoi mettre à vie naïe. Mais sauf que,
na respect. Wako défendre artiste naye sans être aveugle. Wako soutenir artiste naye na ba critique ou eko apporter évolution ya carrière ya artiste naye. En ça on a chambre na été. Tofandi na coin. Makambo tolo ba eza très important. Okebite fere ye moko pa zoyoka. Soit bana na ye, to famille na ye, et komeli, toki ba golo kuna ba se plaindre, message et komeli ba améliorer makam. Au moins des histoires là ya ke au moins biso to ba fanatique, au moins makambo photo lo bango na ndaku, yango ndezo sala kezo bo mamambo ebele. Parce que si on n'en parle pas, makambo eko changer te. Ah ça. Yango biso tozo ya koloba kango na nzungu. Rôle na biso eza ya ko aider artiste à grandir. Okobeta ngo même na ba Google et peso ba définition mamnazo ebisayo. Ko défendre avec intelligence. Ko critiquer avec respect. Yango zomona ke ba fanatique c'est une force silencieuse derrière artiste eza lo kwa biso. Eza mambuté que to fandi na panel na biso ba golwa tozo solo la kaka pour que tozo luka ba avantage moko na bato ba biro ba tia biso ka babwaka neti ngana na bezo babwaka ngate. Peut-être yo ebingate. Oyebite so na kutana na fere. Libanga pe ya opele, bakisaka pe libanga opele. So na so la kana. Jour na ko permettre nzunga ba no tia ba image na nga na page, je crois tout le monde est là. Ba tikala mo na ta fere boité. Mais biso to soutenir avec amour. Donc il faut arrêter babilo wana neti otete. Biso to finga ferete na nzungu ba finga ferete. Bugola o akosilika. Etali ngana dépendre na golote. Abiye za na concert golo ni na someli nga biye. Alors que ngana osoma ba biye na bato mususu baya pour que toto ndi sa plan wana. Neti lelo za jour na nga répondre na kokaki ofanda pe tranquillement. Mais tozo solo la. Ngana soutenaka bandeko nanga muso ba wayora. Ba wayora mususu omoni ba wayora bazana belema ya kosakana te so balingi babeta bagolo. Yango biso pe tozana bezo fega pesa biso ba elema. Yango tozo senga fega pesa biso ba elema. Ba elema za kwa ba kora rena yango muto permettre biso to faire la face contre ba adversaire affaire. Ezate ba trésor congolais ba finga ba to protéger ba bango. Non, tozana besoin bilo wana te. Nandenga pena pire esprit so ba che pena warrior ba che golo bosa débat à part okoti ki débat ni bosa. Sur tous les plans il dépasse. C'est tout le vérité ou tout le vérité. Yango les opesa biso ba kanda to comment silika. Mais toi on a besoin de silika ati. Tu serais aider faire pour que aux arano gladiateur te. Nzungo moni suka. On a besoin de batu ba net esprit. Qui gladiateur wana. Et peut ça maner. Moni suka nango. Suka nango boy soka longo awa kena live na bango. Ngana afazer na za suna live te. Ngai koloba awa na njungu var nywana gola 16 est-ce que mutu apeso parole bandolo baba mais yo posi parole ba pesio te ndeko botika j'ai d'espace ilisa s'il vous plaît bon on se kate parole ça logo la street azo fungola micro te azo zela kate parole pourquoi njungu au kate parole pourquoi s'il te plaît yo petit ko kata na parole tozo kabula na émission. Et quand ça micro bon on a besoin faire évoluer tout à bien ba élément ezala yango souci nango tozana ngwana do babilo ko na te yo zaki préparer ngana sala kuna te pona zana ba kaye na ba bik mais nazana ba élément o eza visible na ba tutu ba komo nango o na ko ma critique nanga ko ma vie nanga na argumenter yango par rapport à ce qui se passe trésor Congo la zo sala ba vie azo déconner imagine toi moto le roi trésor Congo to commettre problème à ba voyage raté na quatre orchestre ou ils ont décrédité déjà na nous faire rigoler par rapport à ba visa c'est-à-dire ils ont mis c'est net incapable à cause de la bâton na ba même ba main noire faire go les phases en carnet d'adresse ou défendre na maison Schengen mais trésor congolais se permettre ko ya ko lobaki omoni ngande na voyager boy batalela kinga invitation na nini ya Grèce bachaki ngane ti communicateur donc ce qui m'a grâce à nezala ki te trésor congolais nga voyager te est-ce que information wana akoya ko pesa na télévision tout est confidentiel donc de faire yé moko jet set cause de la Congo le visa te malgré bakala za na ngokuna et biso photo lo baté maman arrêté mais DJ Fa okiti pour la nini papa
Très bien. Papa Thierry, bonjour à toi. Toujours calme. Bonjour. Non, Boukita s'il vous plaît, le modo. DJ Fazok, ça demande à au matin. Ça va? Tungu mutakitsi azate. Tikoyo, bandeko. J'ai d'esprit, au monde, il y a problème, il y a mozoluka. Awa siko nazo ebate, na kosa na binonini. Bon. Nga nala ba question na nga ka izami bale. Parce que na 8 ans na nga ya kolanda bino wa pendant na 8 ans nazo ebate. Na reposer question pour na faire et tout na reposer question pour na ba Gaulois na ba gladiator. Mais na préféré na tikalanga faire pour faire aza inonsa na makambo. Papa Thierry toujours. Tika fait rigolo là, papa. Tu n'as pas na gladiator na ba. Oui, on peut faire aza inonsa. Ah oui, na makambo ba gladiator na ba Gaulois parce que bato wana nyonso mibale perete muta pona bango. Ba mi pona bango moko. Ba mi pesa pe ba kombo bango moko ye faire ndaka moi pe. Papa Thierry, papa, Oui. il y a polémique. Mais polémique ndenge nini parce que yo bimi na wa. Oui, yaya. Alors, ezo sala pasi yango na lobi natikala nga papa Hervé afanda. Lelo penza fona poser question kaka na ba gladiator na ba Gaulois. Question na nga ya liboso ezali. Mingi bazalaka ba Gaulois. Et soki nde basiliki bakomi koloba makambo mabe nde bakomaka ba gladiator. Alors, question na nga epa ya GDG. Parce que GDG pe nazomona nazosala pe ba Gaulois ba GDG. Azalaka na ye gladiator soki asiliki soki akiti nde akomi Gaulois. Alors, Gaulois, nani ayaka na kombo ya Gaulois? C'était quoi l'idéologie ya kozala Gaulois? Pour les questions pour na ba Gaulois. Na keisuko epa ya ba gladiator. Nani kolo vision ya ki gladiator? Parce que loko nyonso etambolaka na vision ya muto ya sali yango. Po batu balanda ye. Alors, Ferré Aoumela, merci. J'ai d'esprit Kabola ngana zo place ya Gola. Par Dieu so ba charge na binwana. Boyo kana na vite bo kaplaneli street pe roko répondre toujours DJ Fako roko répondre ba Gaulois bozana. Papa Thierry pona na ka ya otuni ya Gaulois nga wana mususu wana bakolo nango baza. Nga naza ka ya ba Gaulois. Gaulois euti na kombo na yemoko faire Gola. Eza nokola Christ ne benga biso ba sota ba christianisme quoi. Ça dit euti ya kombo na yende apesa na ba fanatique na ye. Rôle wana eza pona ko soutenir ye ko streamer ko sala nyonso wana ezali normal pona ye. Alors quand wana mususu penja bo koyeba tango ba ko répondre koyeba ko placer yango nga na linga te kombo wana ototanga wana mibale wana. Ça dit nga na linga kombo ya liboso Gaulois. Ça dit biso to bato ya kimia. Bato penja kimia. Na gangela mutu te pona faire nga makambo faire kaka. Ça dit faire soka beba na wera so de talinga te nga faire kaka. Ça dit faire nande kona yeba beba ni na kokota ngote nga faire kaka. Yango na babengi biso ba Gaulois. Vision na biso ezate pona kokende osala ba trouble te. Vision na ngai ezali na vandi sui na ndako na ngai na côté artiste mbongo na osala bo na oloba o ezali artiste oyo artiste asali. Na koya kokosa bato te ke non voilà 2027 ta ko beta Stade de France wana te. Biso toza oyo ya sali yango to kolobela bato ke papa ya sali bo o nana salite na koloba yango te. Alors charge wana mususu wana c'est là bakolo na ngota ba répondre ne oyeba ko di charge mi balende za salite zela ta ko ba répondre yo ne oyeba ko ça me pardonne là il faut na oli kala kita dugo Togo kitika na longue père na komi kulutu.
C'est-à-dire que papa Thierry na mukuse nga naza Gaulois. Tango batie ebebe bonga nga na bunaswa na nga ebonga. Wana nde ba Gaulois. Ebe bande ba gladiateur. Na yebite. Bango nde ba répondre simba bango te po ba zalaka ngwa compliqué quoi. Ok, merci. C'est-à-dire que biso toza na place ebonga. Nga na oya kofinga wera te, na kofinga fali te, na kosala te ngai faire kaka. Donc je na comprendre yo. Bato ba finga mingi eza ba. Na yebite nzungu ko na yebi na ngate. Donc nous avons pour la kosomba ba musique ya Papa Hervé. Alobi nyoso oyo kwa alobi Papa Thierry zela papa. Malembe na yebi yo posa na ba question mongo lokola sata na me malembe.